charme na ye protéger kanga lokola lichombe na couveuse okomisi na lokola rescapa naufrage Titanic kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo mon amour téléfortifiant de mon corps en cas de rechute Alina kana bondela kailo kola bébé ya moi ekila monena pesa kinga ngumia suayeteo parce que nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana troublé oh mon amour merci Gisele Umba diama noir oui bana potonyo surtout balandi ya Diamant Noir TV bozawana bomona tozana Kinshasa pena tozo kosa te papa zola biso côté kuna bomona ke toza liboso ya prison makala makamnyo sezo le kabino mo bomoni makambo ya Frank Dion donc to kiti uniquement pona Frank to nana nous tu as parti à Franck, même parti nyonso. Parti za bana Congo, o balinga Congo démocratique nde batondi awa, bo comprendre nga bo limbisi pona linette en tout cas mi ça passe bo comprendre nga vraiment. To bande pas nan to bande pas. Bonjour papa. Bonjour ma. Balobi aza CG, nga Diamant Noir na ebité mais to na ye sentiment ni nozana ngo komona batondi bo lelo et puis yo moko okimi musala te oyekamba moko nini. En tout cas merci pona motuna na yo. Sentiment au biso tozanango ezake lelo to komona Frank Diongo libanda eza sentiment munene o biso nyonso tout particulièrement tozanango na kati ya MLP sentiment ya munene yango wana komona Frank Diongo libanda sentiment ya munene yango wana o tozanango donc bino bo sepeli tozo mutu mususu kasi po toza ebele to tuna moko moko mointe tozo tout le monde voilà bonjour papa bonjour maman sentiment ni nozanango komona donc question sentiment na ngai ezali ke mukolo lelo so moni batu nyonso baza awa bato misala pe baza awa do batiki misala na bango pona mutu mususu te pona Frank Diongo o azali soldat du peuple donc yende ngazawana donc le vraiment combattant pena papa Tshisekedi na côté to do remercier mokonza mboka Fachi na likanisi o ya azu ya ko pardonner bana mboka tu babima donc ndenge zawana donc biso to awa papa katate biso ne toza botoye to aba combattant Frank Diongo donc lelo papa zobima mutu kuta ko bangisa biso azana ekutu te o donne za bana poto ko ba ke non na dini sigi place oza sigi sambwa Frank Diongo abima lelo événement en fait et continue nana mande na bana basi Frank Diongo abima lelo vraiment boye bayango bonjour ba maman tomoni bana basi prenda et si ka ba maman bazali c'est quelqu'un malamu bonjour maman sentiment bozana ngo komona lelo Frank obima depuis ba jour ebelé à Fandi bolimbisanga pona linette miso ça passer pona respect vraiment sentiment bozana ngo komona lelo Frank abimi et ça libino merci beaucoup pour la question en tout cas pour ngai joie on a manifesté na ebité joie wana na ko la kisangote mais nzambe kanda zomona vraiment nazo remercier nan tout d'abord président Nabiso Yamboka puisque pour ngai personnellement c'est ma toute première fois ya komona libération ya boui donc lelo penza rôle ya prison nde yango pende zo salama toyokaka prison babimisité mais libération penza ya liboso nde yango o nga penza na vivre. Merci papa. Merci. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Oeza Alliance des jeunes progressistes pour le changement au bazo soutenir combat ya Ndeko Frank Diongo. Tozana esengo makasi leloko yamba papa na biso o bakangaki injustement et pas l'état moyini ya Kabila o yakangaki mwana mboka Frank Diongo o akotaki prison ya o ya yebi likambo te bakoseli likambo tellement aboyaki kosala na ye mais lelo tozana esengo makasi parce que fachi a comprendre
que moi na mboka Frank Diongo asala ki na elo côté, c'est pourquoi a pessier liberté afin que à rejoindre banana o atika ki na ti orphelin. Merci maman. Na ngala mutu moko aza mutu parti à Frank Diongo te aloba. Mutu aza mutu parti nete. Bonjour papa. Oza mutu parti ni le po ebisa biso poto ye. Non, s'il vous plaît maman, ngai naza mutu ya parti politique moroté. Sauf que seulement j'étais animé par ces messieurs qui m'a toujours égayé durant toute ma vie. Et même au service, j'ai demandé à mes collègues que les longs à la Roya Moussalate, je vais assister à la sortie de M. Frank Diongo, que j'estime, pour ma part, à côté de Tshisekedi, fera au moins quelque chose de bon pour ce pays. Mais c'est pas encore sorti en plus. Vous avez déjà commencé à demander? S'il vous plaît, maman. Je disais... Bon, je disais ceci, malgré sa traîne, mais nous sommes confiants que d'un moment à l'autre, il sera dehors et nous allons le recevoir. Avec toute cette population, ne pensez pas que tous ces gens ici sont d'IMLP, mais parce qu'ils aiment Diongo, c'est un combattant de la liberté, c'est pourquoi ils sont là. Merci messieurs. Merci beaucoup messieurs. Qui encore Oaza Mouta parti n'a été? Nalingi Mouta parti n'a été. Bonjour papa, oui, c'est Bissoza Mouta parti nini mais pourquoi lelo oye awa na makambo ya Frank? Bon, ngai lelo nazana esengo makasi, po nazali muta IDPS, a 3 esengo na ngai ezali ke lelo to mona papa na biso, toi qui dois ezali ko bima. Bon, bato bazali koloba to ke président na biso Félix azana mot à dire te la kata mboka oh. Non, président etikati azaka te. Mot à dire na moko alobi, yango sali likambo. En tout cas, ça nga sentiment makasi plaisir. Na wakende musala na telemi pona loba, na se plena acto et papa Félix ne biso sali. Toi qui dois azali mutu munene, azali mutu ya négligé te. Asali trop. Oya bi papa Frank Diongo, ada mutu moko ko telema wa po se plena bato nyoso elongo. A toi nazala plaisir makasi na sepeli pona acto yo en tout cas, merci beaucoup. Merci. Maman Totoni Samine Sengwa makasi. Pona komona lolenge tata Etienne Tshisekedi alaki na mwana na Diongo, tokoki kolobete na université ya papa Etienne, Frank Diongo ali recteur ya ba université nyonso papa Etienne Tshisekedi. Na bongo to ali kotonda tata mokonzi ya ekolo na mokano malamu o azwaki bato bande kondima tete ya koki kozwa kasi tata mokonzi ya ekolo azwi mokano wana na koyeba kete Diongo ali mwana liboso ya tata Etienne na lit. D'accord. Bonjour papa Tony Toye ba oza muta parti nini et puis eloko nini yo ko sala po muta parti na bino mutabimi. Merci maman, merci pour la motuna. Biso ali bato ya Paneko. Na ye pona esengwe toninga mingi na motema. Ndalongwaki ndako nanga depuis 5 h du matin pona ko yamba ndeko Frank Diongo. Ngai nazali na moninga ya Frank Diongo totangi na ye na IBTP to tisinga na ye esengo ande yango ekambi ngai. Vraiment Frank Diongo azali molobeli ya peuple. Mandela ya RDC ezali Frank Diongo. Frank Diongo azali Lumumbiste. Tout comme Toloba, on peut tuer quelqu'un comme on a tué Lumumba, mais jamais on ne peut tuer ses idées. Mais une question papa. Oui maman. S'il y aurait juste un mot à dire à Frank Diongo, vous lui direz quoi? S'il y aurait juste un mot à dire à Frank Diongo, vous lui direz quoi? Je lui dirais, mes sincères félicitations, que le bon Dieu soit avec lui. A accordé les mingi koleka. A nyokwami. Soko nakosenga na yo maman, o comme appelle na siège ya parti à Frank Diongo. O mona ba photo ezakuna et ko pese passe pe kolela. Atangaki makila ba betiye azoki mingi azakolela. Aboma kinani. Pona changement ya yo na ngai to bika to sepela. Mboke za ko kufwa. L'État Moïni a camarade Frank Diongo en coffret yé a betiye a sakai na ye. Pona ikamboka ka peuple. Pona ko réclamer alternance en boka. Maman, Frank Diongo maboko za polele. Mais Nzambe a sali kat na ndeko président Félix Antoine Tshilombo. Au monde ngai, pour ngai pe comme ngai Antoine.
comme Antoine, na félicité papa Félix Antoine Ndoinanga, na maso ya sali pour la libération, il y a papa Frank Diongo. Nzamba na ko pambola ye. Oui, eza cas par cas. Moto na moto aza na problème na yo makanga pied, ye azo gérer aza mokonza mboka to bokota. Mais ba yo ko nyambo kata numéro 1 ya mode. Aza don donc ba ko na la ndio kaza mabeza ni to yeba ni teta soko. Vraiment tout cabinet sur mon toi na qui bota événement et les qui sont mon mouton qui moi tout ça les athées Frank Diongo Bimi bon ça toujours tout na ba question au CP là donc voilà diamant noir na bino azala représente partout musala pour la bino merci voilà ouais Zali programme à 5 jours à Félix Tshisekedi merci Félix Tshisekedi donc bimisa biso Frank Diongo libanda merci to personne okunya to sabi le peuple congolais ba keno Félix Tshisekedi as président no métier parce que le président est élu par le peuple congolais. Il y a des mesures fermées au Kabila Karaki. C'est le femme de la prison. Kabila Zozokakuna. Kabila Ozokakati Ozokakati Femme Jong. Attends, on a un sénateur. On a la prison. On a pas de combattant. Kabila na lobby na yoboye. C'est le femme de la Salaki. Ce qu'on a dans un sénateur, il y a tricherie. Maman, na 700 prisonniers, babi babi manetania RDC. Oh, basangi Kabila bomi. On continue toujours dans tout na bomona. Frank Diongo biso Frank Nasima. Bomona la population ninge bimi. Kishasa mobimba Congo mobimba démocratique ba libanda. Je la bomba ta Congo. Congo mobimba baza libanda. Moi tout le malé besoin. Kabila, il faut justifier ma prisonnier ba monanité. Parce que Azala qui président, ma prisonnier ba monanité. Oh ba koufi, droit de l'homme les Zélaye, a kende na CPI. A justifié ma prisonnier wana. Ils sont président Félix Tshisekedi a passé ordre. A signé d'ONAS, il y a 700 prisonniers étendus à RDC. Il y a un organisme, il y a des droits de l'homme. Les prisonniers ont une monanité. Ils ont Koufa. Et ça, la moutou ya Kabila. A justifié. A justifié les prisonniers. C'est bon, toi qui es malem, toi qui es la malem, toi qui es la malem. Tant que on ne va pas moni Frank Abimi. Et c'est on y bozana. C'est mon makasi. Nengo père na sabimi. Skope. Doya posa pe ba. Diamant noir TV. Diamant noir TV to sepe na bino poto ya mi Frank Diongo Abimi libanda. Bito ta ba. Voilà na bino na poto, posa chaîne na poto. Aussi ba na poto ba za kalima to posa Congo ke liboso ezonga simate. Échanger makamaka ba o ba kimaka ba zonga. Papa ngasute kalime ezali. Oyo ba sinyaki bato oyo bagina ba sinyaki da ba komola bango nyonso ba bima ekomake ba misu batikala ba misusu ba bima te. Makamona to boya na Congo. Congo za ba kalime. Congo za biso. Ba te pele na kata biso. Ba esa to se ba congolais. Congo za ba congolais. Mama, to solela ba pusole na kati ba esa biso seke na bango ba lobi ba signer. Ba misusu ba signer, ba misusu ba bima te ba misusu ba. Eli ko na mboka Frank Diongo Abimi. To za na esengo tout congolais. Maloba moko lokola bien privé Frank Diongo azali mutu oyo abundi pona ekolo Congo lokutana biso toza makile ya Frank Diongo toza esengo komona mwana mboka Abimi toza esengo vraiment esengo lelo toza esengo moko kaso bolinga boyebisa Frank Diongo tanga Rolanda po to relakisa ngo momuke boyebisa toza esprit na ye asala musala malamu toza posa akangela biso na Kabila ake prison makala Kabila makala bongaka te bokasa ti lelo bongaka te toza
Je suis très content de le voir sortir parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Maintenant, je comprends que l'état de droit. Et je suis sûr que les actions doivent continuer parce qu'il y a encore des cas qu'il faut encore examiner en profondeur. Et s'il y aurait un mot, juste un mot à dire à Franck Dion, vous lui direz quoi? Courage. Ah, juste courage. Courage. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Papa, Chamba, bonjour maman. Nalobi boye, esengo, ezalaka kaka pana biso. Malgré l'état moyini, malgré l'état moloki, malgré l'état mobomi, asali tout. Inquiété, honorable, Franck Diongo Chamba, autorité morale, il y a MNP, c'est la lutte libère. Sans sacrifice, pas de changement. Pendant combien de temps vous allez Franck Dion? Qui na chaque jour na prison, biso tout tozalaki na prison. Pendant combien de temps vous allez qui libère? Tozeli 2 ans et 3 mois, lelo abimi, eza accomplissement, il y a accord il y a Saint-Sylvestre et pour avantage il y a peuple congolais. Ce qui peuple congolais va tele makate, mais makambo esa limité. Nesengo. Pour Nesengo peuple congolais, nous moni ba yambi de Franck Diongo mokili mobile.
Maman, tout le monde est tambola depuis to bandaki, donc tu as toujours wana pour Franck. En tout cas, tu as que la biso surtout. Na bi que peuple congolais a belé bozolanda biso, boza branché na Diamant Noir TV. En tout cas, boyo kabanze monde. Lokuta Kabila, oya kanisaka, Franck akokufa, waya. Lokuta na bango, lokuta Kabila, oya kanisaki, Franck akokufa, waya. Maman livre ma punta pembe.
se fait-il 12 députés na profession babi misata sénateur Moroté et bani nerenin président Félix zalami sumakasi mutako sauté ba jeune so na Kabila biso si toyebaki yango Kabila za mwana muke to yebiseke les nibiso moko toza ko kendo ko rendre visite Shadow Ramoni de oyo na matinalima na matinalimete akolobi nango les nib bazo sibir tokolakisa bango ke toza na force ya UDPS biso nde tokodirige mboka oyo Kabila to rendre visite donc Gisele Umba Kolena na ya diama Gisele Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisele Umba Diama